Baka bien Nokolando Michuri Kombe tellement Pouwaka likolo Que soya ligorodo Ekoki kozwaye te Hein? Est-ce que bazaka penga yo Bonga babaza manga elukaka yo Est-ce que salaka yo mawa Soki yo bazitangwa bolingwa la joie Mondele asala l'hôpital bakoni yo babi Kao bozali kosala oya bolingo nzokande yo Susi ya bolingo ebelisaka o Dans son château, le roi soleil, Francky Sekia. Merci Nabalandi Nyoso au Balandarabiso na Télé 24 de Baby Télé 24 eza na Canada mais na Snelibin oza deuxième émission tout ça là na Mboka Libanda tout ça na Danemark bino bomona babilili au to check bino balelekaki lelo to déplacer nde to na Mboka au babengi Paris na kati ya France Télé 24 to lobaki année oyo to ngana ba déplacer belé pour to mega oyo ça bino to la tsano ba réalité ya bokili ndenge ezali bosengaki ebele bino bozali na kati ya comment on appelle ça na kati ya Canada bolimbisa kombo ba Danemark koti mpoto umeke mwa minkoto donc bosengaki mwa bilili yango todeplasaki yango na remercier moto asimbi solo na bilili adi danganga ndasimi na réalisation ndenge ezala toujours gerve bilili na pembe nanga bomoni déjà naza na invité bozotuna me papa alain ayeli biso susu nani oyo na kati ya Télé 24 live na koloba mingi te ako se présenter toza masolo ebele akobeta na ye tomeka kodevelope oyo etali makambo esali mindule pa oyo tosolo etali musique na musique etali musique na kati ya biso ya Congo mpo lelo tozoloba mpe makambo ebelebele tout autour ya mama musique wana yango todeplasaki mpenza toya awa yango napesi ye mbote aseprese bonjour bonjour bato bazotala déjà babilinete na ye obi eza ye parce nayebisa bino ke ezalaki facilité nazwa ye boyebi Paris eza mboka monene to déplace toya na eti tosala babilili oyo donc babilili mpe ezoleka déjà bomona ndenge donc mpo toyaki mpenza ntina hotel azolala mpe mpe pourka azolala awa ye mpe akosipiti biso nano boni epuis se présente bato wana oui, mais donc, tu te rappelles, Luciana de Mingo, il y a mais c'est mon parcours, na bato Hollande, au Canada et puis monde entier, parcours il y a Luciana de Mingo, ils en ont donné une petite lélo commandé aux allées. Au parcours, on a toujours c'est un artiste chanteur, na banda carrière en 77, en 82 et qu'on décollé pour la musicale. 92 et 10 ans après, ça va être groupe, la nouvelle génération. Et puis après, on a continué à carrière dans la solo. De temps en temps, on a la groupe, ça va la Dieu, tout le monde la Dieu. On a le groupe on a rescapé la nouvelle génération. On a mené en gros, qui s'appelle le Royaume Zipopapopa jusqu'à maintenant. Les autres Zélaka, quand même, on fait ça sur la sanction. Il y a combien de temps on a mené la bisoté, mais entre temps, fait quand même des albums de temps en temps. On a offert la qualité comme les artistes à Salami, on a fait la musique, et on a fait la marathon de temps en temps pour quand même mais ok, on a besoin de moi le mbango pour la musique, au bandi la musique qui est en 77. Bon, ok, n'engo kena goka na papa bana to banana no na parce que bato pena ba yibo mingi ezaki na côté ya papa wemba. Relation na yo na fait papa wemba, ezaki mingi nini avant évolué dans le thème de la société. Oui, papa Wemba, c'était mon vieux, c'était mon patron, mon maître, c'est même ma tête qui est au fil, toujours souvenir à bien. 10 ans, on a la bétinarie, on a fait ça, qui arrive à niveau national et international. Petit de l'eau, même tout la salle, on a toujours coulé, on a comme papa Wemba, on a côté musical, mais fraternité, tout dans la vie toujours. Et de temps en temps, toujours, nous avons participé, toujours dans la voilà, nous avons participé, nous avons discours kaka, le Sien de Mongo, nous avons papa et Bembo,
mbala moko boye olimo na taksha po ozalaki na sinali bato bayebi mongongo oyo amoki oza koyembela bato wana ezalaki mpenza iti na kati ozalaka mpe chuchu ya papa oyo diku otikala na poto mbala moko contact eza lisusu te ti papa ake kokufa musique soki obetaka bato bakodécouvrir biso bayeba soki ozobeta so wapi banda mpe papa ake silence total bato bayeba nano esalamaka ndenge tu kokende no libela otikala mpe libela olimo mpe na monde na biso ya musique connu moi dans le monde de la musique, c'est le début que la vie dans la musique peut-être, parce que après quand on dit vie dans la musique, ça va être ça dans notre génération. Donc, pour qu'on a vu ça, il y a aujourd'hui, il y a un problème grave, vous savez quand tu es connu, et puis il y a un groupe dans la musique, et comment l'artiste est venu, parce que le groupe est ça quand même péculièrement comme ça, il va chanter le mélodie. Mais je me voyais plus comme l'autre là qui m'a connu, et puis Titani, ma photo, il y a un groupe monto, il y a pour s'installer, ma photo, dit voilà, musique, il y a qui peut donner la. Il y a tout surtout pour s'installer. Donc, pour voir le groupe à l'Ibosso, pour voir les Congolais, il y a pour s'installer la photo, la jeune dans la photo. Directement, on demande à papa, il va dire avec qui, parce qu'il y a une vision là, il se peut entoyer. Tout d'un coup, entoyer, on a évité ce film, malheureusement ou heureusement. Tant que on a connu la photo directement, on a combattu le point à la vision, on a fait la langue, il y a au moins la milieu de tant que la photo, je ne fais pas tout le temps d'habiller la musique. On a déjà, on a idée, on a toujours, il y a au moins la milieu de pour fréquenter l'artiste de sous. Il y a un autre ça, la vie, on a la mine de sous. Et dans ce qu'on parle de la coupe de la chanteuse de télé, on a la préférée qui a ticapé la place dans la mine de sous. Parce que la ZAP peut évoluer plus la vie dans la musique. Parce que la ZAP n'a pas de mais la vie dans le groupe, on a un groupe, mais la ZAP pour vivre dans la musique dans la musique. Donc, il y a des militaires on a des explications pour que ça la nouvelle génération. Nouvelle génération peut être et vous mettez pété et Kabani. Idée à ça la nouvelle génération et ça la pour niveau bakizaka mpe bino mingi lelo nalandaki ndeko na soli je crois pas abimisa epi bapopo alobi ezalaki makanisi ya bino nyonso ezo boza bokumba botyai na motu mais yo kote nayoki deja na ebandeli olobi ke yo motu ozalaki likanisi ya kosala nouvelle génération ezalaki na ndenge niti kosala nouvelle génération non nga nazwaki likanisi ya kosala nouvelle génération te nouvelle génération esala bino yango ezalaki préparation te moto apreparaki te asala eyayi moto ya motu na kote na ye azala pour nouvelle génération so tolobi yango nini tosalaki na wana eza bakama 92 so tobi nouvelle génération esalamaki tenge olobaki biso tout temo tosala papa oyo balingaki baye so mpenza tokanaki tosala parce que papa oyo babaki na porte est à grande oyo alingakendake dû ya bamakambo mosusu bacomportement oyo toyaki nango tokomaki ebele tokomi indiscipline ekoti na kati ya mouvement papa maoko quand même kogere biso te biso mpe tokoka kosuku oyoka eti alembaki biso bon biso mpe tolembaki na biso tolembi na biso ye te mais tolembi système tolembaki système ntango papa mbapa alobi ke oyo alinga kokenda te na ye oyo alinga azonga asali na ye nga déjà de toute façon nayaki déjà kutu na mouvement soutien nga kutu nayaki kutu moko bakopesa bango assistance rebelle na côté parce que mpo nalia monde toali na poto ometan tali na kisasa tozalaki vivre la musique ezalaki okestion ezalaki structuré ezalaki na directeur ezalaki na bureau autant to awa tobetaka soutien na bakisasa toza kobeta mardi mercredi comme susu mercredi topemi jeudi vendredi samedi dimanche et puis la fin du mois on avait des salaires nga nangi na salaire nanga na bipa bo azwaki salaire na ye mpe na yebi te nga nangi na salaire nanga na touchaka na mois toye na poto système yango esisilaki tozalaki mpe moke ntango toyaki na poto toyaki ebeli te ntango toyaki na poto nsistale toyaki mpe ngai na champ ngai redi stino na papa wemba et puis toyaki na mwa de France na biso ayeka de pousse awile mongoba awile te awile ayaki na biso mpe tout toyaki kosistale awile atikalaki na kini toyaki na richacha mongatere oyo mobeta lelo na mateti ya bon marla ntango toye ekipe yaki moke au fur et à mesure tozofanda bamusicien ya viva mpe bao batikalaki bakomi koya mpe na poto te moko tokuti bamisien na biso mosusu batikalaki ya babitoli batikala awa bafataki bakomi ozongela mouvement après bato mosusu oyo même balongwa mais la famille viva la musique
Jolie Moubiala, Janana, Zoria, la Choc Star, et orchestre avec dans la photo, et il va la musique. Quand il va tout premier bébé, plutôt après, et quand il tombe sur le bêta, en cause d'un an, la Gloria Baye, la préférée vous tombe sur Gloria Mbana, la conseil en rose avant quelque chose, pour qu'on attend sur la routine, on va voyage dans la maman sous. Et autant sur papa, on attend à salir que Mayo Babo qui me batte dans la et d'ailleurs, il va tout OK. Donc il était pour tout ça. Dans le temps qu'il n'a été dans la souvenir. On va tenir dans la sous et puis tant bon, salut bongo, dans le sous bas, Zaki vont vous bouder. Et yo quand même, Lijo, Fataki, Wilo, Bongo Ende, Fafa, Boss Matuta, yo tout à côté de la système. Donc on a dit non, faut pas se tout chômer bon. Tout ça là on a dit sous sous. Et on tout ça là qui mais Zaki n'a autre idée en tout monde. Il y a eu des temps pour Koutani qui Zaki 7. Merci de vous faire une nouvelle génération. Tout na salé bateau que la sala la simba rabiso, bas sponsor la biso na biso na pesi le représentant légal Aimé Tumba na Canada ba moté pele kuna sans oublier ça cause no konzi saka donc de Branco ba moté au Singaki a Paluciana yi wana za tebe na ngai mais na silence pe kotimi wana ba départ que ça la ba départ il y avait aucun ça na ba départ que na ba tati que sont baki balobi me Luciana auti to loba wa pe mingi wa pe azalaki chouchou azalaki pembe na papa we silence total ezaka ba émotion ngo ou bien ezaka ki tellement bon ba nyokola bino na ba mokamango wana lobi na pe manano ou bien ezani na silence bon silence dans un sens ba départ ko kene ko kupa ya papa we ba yo ki lobi te ça dit commentaire et c'est une émotion les akaka ou bien le silence c'est la vie il a choqué les filles qui vivent même la musique ils sont pas qu'on a vu dans la musique après la musique les hommes africains leader Mogobo bien voilà le silence c'est la vie bon il y a matanga dans la musique dans le bateau on a qu'on a vu dans la bateau na l'équipe même na ba émission na télé sud à la salle d'émission même na producteur mayola au local au sali ba comme sous le qui na ba new morning moi ba émission ken que tout sali peut-être voyage à qui ndé na tina na ken parce que qui moi abimo et salamaki na voyage à ça et qui biso ba petit na moi surtout biso peut-être qui na yé na photo alors il fallait tout ça on va bien na biso ndenge tozwana ki na matanga et comme il y a un jour ya voyage nga kuna na télé sud na kuna émission na fata de local gloria style na zaki na retard de pas comme émission aussi toujours il a bien na biso manager na kusoli ki na kati ka na simple nzima comme non bon c'est préparé kaka zaki vendredi toujours le émission samedi ba bien zo voilà ma ça pour la mort papa mais après samedi yango ba bien et comité dimanche nazo kaka kasi nazo bengana o il ba bien comité et nazo ba biso de chose la bien moko ya moins cher na Château Rouge toke kaka jana na saki na zana pour là marai a préparé déjà OK na ngana gloria tozo za vol moko tozo kindi na bon dans ma maman ça m'a compliqué sans que dimanche déjà on va bien wapi na mona open mystique Fafa de moloka na bengi ndi jobu ta kina access na bengi ndi na bengi Fafa na bengi fataki ngabi ni baninga ba komo ki comprendre que OK peut-être ba ba juda bien so ba juda bien ça mais style est na no bien na sombi na bongo na ngamoko vi kop moko ba bengi biso yango na osina loka biso to komo ki donc kendo wana bon kala kaka complication comme tout ça on va que le pays moko ta façon na ngamoko on a un peu visa au sens que de comprendre qu'on a sur la on a un visa déjà on a quitté puis baquet kepe kuna nous expliquer aux gens à la yamba qui va monter bien fait heureusement papa bien donc sous pas qui va il peut baquer là qui va tout monter par affaire et lui va monter au qui va tout là il se fait la toujours de la de kolela tanga ti lelo kolela mo pe umele mingi ya kolela musique congolaise et komi penza na yebi te po na respect na yebi musique obilo ko bete te lek na ba norme
lelo mpenza musique na biso nde ezokende okopesa yango crédit nini nde toloba okopesa yango valeur nini partout na musique oyo oyebi nde ezalaki parce que okota mpe kaka mbala moko tomataka mbala moko na bambargo mpe batieli bino bakombata balobi obeta mpe sur musique mpo omona boye papa toza te mpo totanga bakoma ya musicien oyebi omona papa oyo abeta musique boye azosala na papa oyo kofinga ekomi bavulgarité crédit na nini opesa na musique na biso congolais. Le respect d'abord. Musique na vie c'est tika la qui dit na respect. Mais tout na tout à l'heure tika toujours moi bien on va pouvoir na fibrement tout ça qui va toujours participer nous le bloc de la musique. On va y aller comme ça on a redit à ici alors on a vu la musique à 10 ans après c'est importe que bana qui avant de la musique maintenant que vous avez minute la vie de la musique au début de l'économie alors ça même tant que c'est une nouvelle génération on a remarqué que nous avons la zoé maladie sous initiative la bloc sous service parce que bengi za la besoin d'artiste pas sur la benga on va pas même moko tant que ça iba ni bana malongi aki la besoin ya ba ancien na iba yemba abenga inga na redi wana score redi place longo ça ça la groupe na il y a tika la ina vieux toujours na relation bien na tika na relation bien toujours bien tout ça les en groupe bana malongi te moko ça va être moi c'est pour ça même la clip libongo et salamika la mingi ta ba bien kufa azo le de la côté c'est que la relation tika la bien mais la musique tout avoir na mona même redi na de yo tout rôle là parce que yo comment il est soko lo ba yo nga la longwe na nga pe kaka bon kolongwa ngo pe mamona za ne pe na vie bakuta na kiki azaika ndenge biso to longwa quoi le respect des autres ça sous na mingi nga la limite que ngai ou bien banenga mususu ne ezalaki tokuta na bato ko ba pe kale quand vous êtes en vie badilu même le voyage au Sarda Ali na évité na respect na la ole na na on appelle mystique mais le cas de ça à que là le parce que ce doit être absolument l'exemple musique na biso ezala ki la boyoka yango nga na rôle balanga na la relation na mona mingi na ba jeune na ba vieux grâce à ça on a respect toujours se respecter et puis toujours respecter les musiques dans les ezala ki ça na ba nord musique na biso na ba nord mais na kati wana sikoyo ba musicien nga na rôle ba musique na biso ezala quand même la musique na biso so nga na rôle ba ngo o ya boyoka musique na biso ezali ba musicien balandaka nord botele ya musique baza moke ebele sikoyo baza bakoti na bango kaka na kati ya loyenge bakanisi te motanso koti na musique parce que osomba voiture osomba ndako osali succès osali kombo mais soki mpenza olandeli mpenza ke oza na base ya musique omonaki okolinga ozala bamusicien ya bien parce que tozomona bamusicien biso ntango tozalaki tosala musique ntango tobali na bajeune mpenza toyebani te toza toujours kokontraye so nayebi ke avie vadio mabenga aozala na yolo wana naokomela ye po toyemba pe omona mbamba apetiango kaka na oyemba ntan mosu tokende bavie voloko na bayolo wana ntan mosu azoyemba kaka na barepétition omono batami toyeba kaka abenganga ta un jour mais bapeti na biso mpe ya sika moko baolanda me mingi baolanda te yango soki esali vague moko boye ya baimpoli eye kaka parce que bango baokanisa so okoti kaka na musique obandi kofinga obe obandi koluka kaka mbongo okomi no musicien sikoyo na musique yango mingi mpe bazosala bongo bakoma mpe na bafane na bango bakoma bateki mais so olandeli mpenza na kati ya musique ayebi ne mingi mais bana yango mpe odire balandi lokote tomoni ya dernièrement mpe nzela numero respect na vie na biso mpe dipoli awuti mpe boswa na mwa ebele mamba te oyo bana babi bon exemple oti likolo tika mpe biso na se to banala oti alobi bazalaki na baproblème na bino batavivre la musika lelo eza émission na moyen nakende kuna peneza te napesi mo exemple kaka meme kono akutana mpe naza awa donc so nazwi chance akuta na bipoli na osola naye mpe makambo ya kofinga na bango mpona bakulu te yango mpe baleki balandi omoni mpe mopao kofinga mpe yango mpe baleki balandi bon wana ezali tokotuna moko kamisa oyebisa mponga nayebi vie chando ntango meme ntango balongwe na victoria ntango balongwe tobakitubake victoria mais te soyebi sini moko chando bazosala yaka moto alobaka te azali kaka ti azongi mpe vivre voyage oyo toyaki na suka na vivre avant toya suka tokenda na japon ya liboso na 86 toyaka na babipomoki azali toujours na papa soki azoloba peut-être il y a un problème
neti nga so moni bino na kuko loba na motanga komba mutu éviter wa bolo ba ko jour en merci toko tasego parce que dernièrement là tout côté wana merci beaucoup mais le Cameroun est allé à faire ba combattant au que si moi n'était comme ça toko tana miyo moko siko au salani et puis vous c'est ba tuni to kelna no mwana ba mwana deux mots na Cameroun est allé tambargo ba chenu na Cameroun est ba combattant ba lobi pour les qui na musique wana ko finga ka ndena oto lobawa ko laksa respect nzoto basi exact na makambo ezo le grabi ke okima motali politique mais soit qu'il choc wana ndene tango walobi ke musique parce que tout le monde qui nous a 10 ans déjà. Oui, et comment que plus de 10 ans parce que dans la 2009 on a la santé qui on a cassé. Bon makambo ya pas combattant to bomba ça politique. La politique ça va pas au pays hein, les cas la combattant baloba on va te pour la relation la tigre taka ils ont bien makambo na na mboka ils ont bien ti alors que biso ba musicien au lieu to lobela toujours lobela ngoti et banda ki dona ni mwana bon après ba komo la musique ba détail ba makambo ba mitaka na pese banda na okala ba ndo mo occupé et tellement qu'ils sont pas plus au pays et un moment qui combattant et ça ne peut pas que non ba pexana ba tiens un barrage na musique comme ça ba to ba réfléchir ba mon appelle que distraction exati peut-être va to réfléchir moni zala ki embargo beaucoup de banda qui salami na photo pour l'Afrique embargo aux aranangote na ba beta en gros bazana ba sponsor na et kweli penda ba tout peut kwela embargo au makasi za on dirait biso parce qu'il y a dans tout ça il y a aussi des artistes qui sont basés ici qui ne vont pas au pays qui n'ont pas de sponsors le temps souvent il a au sponsor de 200 000 pour ça biso de bien na mega absolument dans ba groupe embargo au salaire de notre kasi nde pona biso soso ba pays ba groupe pays en Afrique moi ba te peut-être autorisé ya mo pesa donc tout le monde a ra que casser biso que gagne-pain exact ya mo ba galère kota galère kota ba producteur ba subventé comment on compter sur quoi la mo ba comment on peut ça la playback peut-être pas moi ba jeune groupe de mana moi na pour la sala comment ba karaoké na ba survivre, mais c'est des artistes de talent aussi qui sont là. En tout cas, merci les artistes de talent que autant comme national réalisation, ce qu'on a déjà fait, comment on les met, les lots. Tout le monde qui question peut-être à ceux qui ont d'autres, moi, tous les artistes dans beaucoup Amérique, surtout au Canada, beaucoup de bandits, beaucoup de Makambo va combattre à l'île, Makambo était le roi du festival, ils arrêtent tellement le gouvernement. Tout le monde a dit, Simana, il y a poli, c'est délai, bala tout le monde a beau silence côté la PCP a dit ton mot de scalo dans la Sokuna Canada qu'est-ce qui se passe qu'on a pu se bomber ici ou bien et ça moi pour ça on a pas producteur les gens ont causé va producteur et puis en plus moi bien au boulot dans le monde a dit sur la moi de l'autre ça la photo tant sur le bâtard tout ça là dans groupe définitif et ça là mingi ngai na ko le banazape nzonzinger nga bazwa nga ba coup idée ya moto monde attend sur le dans la musique na tanga maboko ti naza pena artiste pour abosa parmi les chanteurs ya pays na biso pour abosa peut-être dans le silence aussi naza parmi bango et na bosa trop na studio abosa na ba concert nga la fin na pena ti na ko vanda ina na fin na ngabo ya moi la sala ba concept et là, on a eu un polio. Les concepts, les alaki, abatou sous la salaki, bango moko sur la bengi du sopoto, ça les a qui Black Bazaar. Black Bazaar. On a le Bazaar groupe là, la benginga, on a tiens ma beaucoup là. Black Bazaar, les amis va contrat une année durant. Tant bon moment de combat, Afrique, Asie, États-Unis, Canada, tout ça. Après, on a peine un concept dans la moko. Concept, les gens les appellent pas groupe. Déjà nouvelle génération royaume du papa pomba c'est un concept mobile ça un peu voyage dans tu poses après premier groupe tout tamboli pour la Corée ou en Corée du Sud tout tamboli sur le autre côté du Japon et c'est raté tout ça l'Algérie bani et tamboli dans ça l'appel concept il y a Dio il y en a la baluka peut être en Allemagne Angleterre voilà voilà sikoyo côté na biso ba contacter na yité pourquoi pas ezaka ndenge mona ba oui le munda bakanda bongo
c'est des gens, c'est des grands artistes sur tout ça, la musique, mais on dirait la coupée, la biso, la conservateur. Balinga ba compter biso kaka, so ba moni biso mais faut dire que non. Lucien a eu ça la groupe non faut ba congolais ba aller belé na concert ou na ndo moni de concert. Non, tout ça là ba concert oyo, ba festival tout c'est lié. Mais si ko premier ali, dans ba concept wana auto ça. Ceux qui suivaient Zati, concept les années qui allaient ma banque. Suivi à la vitesse. Mais moi j'ai un groupe, je peux pas ceux qui va contraire les alliés. Tabeta m'apporte toujours des fois, vous êtes des Congolais, ça ne marche pas. Si vous venez jouer, il y a vos compatriotes qui vont venir nous déranger. Ah, toujours banga parce que ceux qui écoutent tomber dans le boca moko boé, on a la combo plus de la côté de Congolais. On a la canson on a beaucoup de ça. Moi message quand ba ça va faire na net na mboka na so Amerika na pokuna mo lo ezali on peut ça message ni net la artiste to to pe na se touré il est passé là ba festival kuna message touré azana ina la batu balatu hein balatu là-bas à Montréal Balatou, Monsieur Touré, tu nous connais depuis Soukou Star. Hein? On avait même chanté la chanson Balatou, qui joue tout le temps chez toi. Arthur, vous avez mon attaque Arthur Tongo Yomoko Yebi. On promet un ami. Le bâtiment, on a jonglé entre eux, on a dégonayo à Ouïe le Longomba. Tant que nous avons dit que le groupe est belé, vous avez un programme belé. Il faut penser à nous. Et dernièrement, il y a eu qui vient de m'appeler à l'Aki. Bon, bah, quelle est la mémoire et à la vie dans la vie. Ça lui fait moi festival voilà. Il est qui bien. Mais il faut penser à nous parce que toujours ici là on ne fait pas de concerts. On n'arrive pas à faire des concerts parce qu'il y a un embargo. On attend encore. Mais ceux qui beaucoup plus à Bissau là vraiment bah José tout le on a beaucoup de la rentrée ça va non mais botika ba artiste na bino boité parce que il faut pas libre talaka. Là on a vendu à l'autre là on a vendu ayo kutanga wala les apambaté na yepo nazo penser parce que nazo bisa album moko boye voilà là on peut faire voilà surtout mandé na auto bisa album moko kala mingi te na 2012 kizala qui album Zanzibar ça n'a pas beaucoup marché na teki on a internet na teki la bombe na Fnac mais il faut te kamater parce que je n'arrive pas à faire des concerts pour na beta pour ba vivre en gros on a chanter en live on a chanté au Baïbinga, dans l'orchestre, dans tout bêta, album des OTK. N'a pas dit sous que en 2016, l'album sous na Roméo sans Juliette. Je bosse beaucoup parce que là où on a beaucoup de nations, mais ça ramène album. Roméo sans Juliette, ils ont été camarades, on a ba iTunes, mais on a pas dit les OTK. Si quoi, tu comment calculer que non, attends. Tu refais d'arabe, il faut tout le monde rebêta. Dans le zone, on a ça la concept, il y a un groupe on a rendu pour et Matassou, au festival. L'album sera d'ici là sur le marché avec Sipi Oumandi. Merci, l'album sera au marché avec Sipi. Les musiciens qui ont constitué le groupe aussi Popa, mais aussi au président de la oh là là, le groupe, quand je me comprends, les gens ont déjà dissident, il y a nouvelle génération. Il y a tout basé dans la nouvelle génération. Il y a toujours Bazalaka, Simolo Katondi, a remplacé qui a eu le temps à la batterie, Aza toujours. Le pauvre, je peux dire le pauvre, il se bat par-ci par-là parce que au royaume, les autres bêtes à la concert militaire a commencé à balbommer en solo. Aujourd'hui, là, je vis même une image à Tidelinga Supo, papa. À Tidelinga Zana Kitasa, à Sanze Moto, il y a un peu mon pao, parce qu'il y a un ancien quartier latin. À Tidelinga, l'image, voilà, ça c'est bon, on continue comme ça. Il y a un jeune frère aussi qui se bat, comme c'est le Oscram, où le pays va tout bailler. Papa m'a pas ça. Papa m'a pas ça. Azana Kati, ceux qui concernent les amis pédères, si quand vous avez besoin d'animation à danger, c'est le Oscram, il est dedans aussi. Tozana Batou, Aoui le Longomba, c'est un grand, Azapé, na Kati a groupe pour eux, c'est Popa. Tant que ça, la Makamnaye, Sobo Ben Sibi Sobo, dans la deuxième monde, Bisso Naba, Aoui est devenu chanteur. Il a habité à Kabat aussi. Beaucoup de monde a fait tout ça, Bozo monde a chanteur local là-bas, Bivara, Bazulino, collégien, Boss Matuta. Et puis après, tu dois parce qu'ils arrivent au bout de la bataille, tu dois faire un long spectacle, tu dois la danseuse, mon appel, sur le côté na YouTube, au Betty Roms pour un papa, au monde la danseuse, la chanteuse, la menacée, comment on a ça.
Merci en tout cas wana bouti kolanda Luciana de Mingongo en tout cas oyebi biso Luciana de Mingongo oyo asala na viva la musique ozo continuer toujours kosala na ndenge otoyebisa biso mpe awa komi na royaume aussi popa donc biso toza mpona soutenir donc c'est ça donc je salue aussi bato balanda mpe basoutenaka biso tout le temps na bosante mpasi naza en plein Paris nazomonana mpe namoni Papi Gain a auto Kotakuna, on a collègue Nabiso à Paris, en plein Paris, tout à l'heure, je pense que aux analyses on a invité. Donc Papi Gain est à moi, moi dédicace, moi vite na bateau dans Nabiso. Je salue aussi Booster Pine, à Danemark, on a des journalistes, je ne sais pas moi aussi. Donc on signalé déjà qu'il est tout au vent de la 24 à Danemark. Donc bateau va dans Europe à Kotakuna, va contacter pour la mapper. Moi dédicace à Ali, moi autant de sécurité, pour essayer de faire la bateau dans Nabiso. Mais senti tout ça na Papa Luciana comme une demi to déjà bien moi voir on pende kena na ngane ngobé ata moi extrait ga iloko zo ça la bato wana balanda pe ba kana ba tout le monde peut ma dédicace ça ba profiter ba kota pe kaka ça kana na ngaka ba ebila biso kwa ba talola ka wana za na ville tu wana tu la papa na kufina bwana ba benga biso Romeo na Juliette. Merci, moi dédicace comme ça tu conclus. Oui, bon, dédicace Merci na bato ne to alanda boeki artito moelio kala makambo ya yewana to bagi lisa de ngo lukela ngai na za de santé na si tout va bien je pense que c'est na studio pour moi makambo para kuna na Montréal c'est Eliot Mondombe na za photo na bossa nyote donc si pas que le cadre de ça si tout moi là dans le dégâts matériel na kana kata boka na au de la rue déjà kala photo le moment il va les commentaires parce que dans le camp Kabemba dans le plus célèbre Nangai à la seconde de la carte donc c'est de Télé 24 na bilili kuna tuzana Ali Danganga la réalisation chez Billy donc c'est tout un